Bonjour, bonjour, bande kolanga partout bisika bozali. Donc, nga wabino Blaise Père Double. Donc, on a eu qu'on peut s'abonner sous mote na mokona lelo. Voilà bande kolanga. Donc, on est dans le baki. Bah, sujet zali tellement ébélé, tellement ébélé. Alors, à chaque fois, ceux qui te vendent, tout le monde qui sujet moi sur les alliés. Donc, tu repasser tout sur là. Pourquoi tout cela? Parce que nabi que nation nabiso communauté nabiso tout ça vraiment na makambu et belé oyo trouver ko sola. Voilà donc na mokona lelo avant na kotana na sujet oyo na ye nango donc na lingi na beta moi li solo moi na introduit mo no moi muke concernant ba vidéo tout so kabula na ba WhatsApp. Alors bande kulanga soki na ju téléphone na taille sibino WhatsApp nanga au monde que WhatsApp est inondé parce que par message à WhatsApp mingi qui dans la galerie donc galerie ça plein full pour la nini ba vidéo yande ndenge oyo bande ko nanga ba mina nga bazotindelanga. Alors constat oyo nasali na monike donc la plupart ba vidéo bazotinda ya nango bien mais mingi nga so na ye koloba na yo loba pour la nini na ye koloba parce que ba situation oyo biso zo traverser la mboka et ça ba situation moko très difficile na banzi parents mon côté o soki mwana na azo bela makasi l'hôpital ce ba bise que ne fête samedi donc mwana aza l'hôpital aza hospitalisé parents na okende fête j'espère que ba kango ndo ki na fête wa. Alors situation o mboka na biso zo traverser bazo boma bato payer za occupé mais concernant Azokamwa, les Congolais, c'est comme si tout ça qu'on s'en foutre na biso. Donc les Congolais, tout ça vivre na biso, c'est comme si donc et là au moins ils ont une besoin normal, paysan normal. Na place que tout bana ko mille là. To meeting dans la message que ndeko to telema mboka na ba page autour o bande on so ba kuna o wifi za moi passe to komela ka ba mo message wana ke ndeko de samboka la Congo to zo ngona maboko to conscientiser peuple mais biso ngona to tinda ba message moko boye o nga zo ngona esa ngo important o mona bande ko msa to tindelo ndamba ko pambola te nga mona ngona message wana mona ko ba congolais to comprendre mokilité. Oh, kabola o di fanzamba opambola ba message wana zo mona ngo tina ngo bozo tina bato na bo nazo ye bango te ba congolais bodelo bino bozo mona neti nzambe soka ko kitanda o kangola ze Congo non nzamba pesa yo pouvoir na maboko na yo biso ko to linga bible to yebi biso tout di sola Moïse ta nzamba temsa ke kangola ba israélite na maboko pharaon. Moïse a tourné Pharaon, a eu Pharaon, a eu Sinza, a tourné Nzamba, a eu Sinzambeni. Abine papa. Mais là, ils ont ça que yo ozalanga, ozananga. Nzamba le bagay, ma bon no simili. Moïse a bina simin zete. Boaka na mabela boaki. E bon ngami nyoka. A simba nyoka na mukila, a simbi, ezongi nzete. Abi signe ya ngwana ke nazana. Donc Nzambe asalaka toujours na eloko oyo mutu zanango. Alors pona mboka na biso kangola manzambe ba kotala pena ni bato ya tia wana mibali bilombe wana obiso to mibenga ba prêtre ba mille esprit bangana zanka kasi esprit wana to ya nango to chango elongo to luka to sikola mboka na biso na ba message to tinda na kala mo la mkobe ba tala ba message lo ba boye nzambe to koloba ngo 100 ans to mona ka solution te nzamba pesa muntu par na ye. Alors, et là, on a une situation parlant dans le banini. Au moins, les situations où on a un sont les situations les abouées et ça pour l'année. Parce que biso va Congolais te bien aussi à la part na biso ta. Tant que vous avez la deuxième république wana, ba papa na biso ba pesa ba mboka na maboko après indépendance na ba Belge. Yata to le bang indépendance sango za prématuré, mais ba pesa ba mboka na maboko. Ceux qui ba louer ba ça la Congo za l'état de droit. Ba créer ba classe ba tangisa bato net on se retrouver la situation ba rwandais oté toujours ka congolais mutema wa be na biso to sala na ba père wana ba labe sui mabe ba lika bana ba ngena ba poto ba tanga ba préparer via bana na bango biso to nyoko maka biso ba so kangala ba campus kuna to suki wa ba ganeni
yango to kabimboka yango na kutu misu bazongi na bango susu kuna et pas kabilango ay babandi suko nyonga li susu pepe do congolais anyokola ga ndeko ne congolais alingaka teke ndeko na mboka ne bunga congolais alingaka te mboka na eza malamu donc message oyo ya vidéo ndeko azoteya pona mboka congolais akabola ngote message mo ya mutakala oyo ebimaki ya ndeko na so kasi mbizi na PCP bambote bisika zali tomoni ndenge batu ba partager vidéo na sabino bandeko na vidéo na sali ba millions de vues mais par exemple vidéo ne tio na lo babwe jamais mutu monde ozana go partager en route musu to bo wali da ko budo ta en route oh nana awuti wa oh nana congolais nana ndeko na yo congolais na poto neti yo na vanda na mikili neti yo na zape jika neti yo mais au mona makambo nga nazoloba ye tali yote mais so ndeko mo wabimi ala gisi mutakala na ye wala ne yonde jika wala prête wala nde o partager yango wala za bien mais o ezolobela mboka o ezoloba ba conscience ya peuple o ezolobela ba makambo pona ko aider communauté biso to linga biloka bongo ta ça dit to milinga la raté biso to congolais to linga ka mabe to linga makambo ezanga tina ba musicien ceux qui ba salimo ba kamna mabuna to lingi ba page musozo lo bela ba buso ba yango na biso to s'abonner to ko aimer to ko ta to tala to tcha ba commentaire alors biso mo to zo mabandoki ya mboka na biso to zo lo ba wande c'est bon mais biso mo to lingani te même to mo na même na ba politique oh ça bimi ne mwanda semi mabe Félix mabe honoré wana mabe syndicat de lo mabe même à Jésus zongi sous pour la deuxième fois Jésus pega mabe évidemment peuple congolais tolingaka nini par là nena loba nini donc ngai lo na yo sala sous dans mona ke vraiment nation na biso etonga mate parce que lo na yo mona parla na yo tala parla na yo sala enquête na mona ke ah non ce que peuple to sala rabo c'est parce que peuple to sala base te au moni mwana oyo azangi base éducation de base à vivre dans la société. Alors, biso nation na biso tozanga muta tonga biso tozwa civisme presque pas philosophie oyo awa na poto bazo zonga na école primaire biso to bayo pesa biso na kitata et puis dans ndenge mo bato na batata na ba père basala tout que ba baby éducation na biso yango na lelo tozali conséquence oyo tozomona makambo tozomona tozala conscience tozala consciente balongo na biso ki bomoto. Alors nde to mona ke mwana ta raté base mais ce ko koli oko lukango ata yumo ne fort donc vidéo na ye koloba na poko na lelo za nini congolais tout ça be fort biso moko tout ça be fort personnel to mitika boyete ba nikolanga to somba conscience yo mo vandi raisonner ba do mona ke non mutu na mutu sika la raisonner ke na ko sala nini to lo mwana na phase ka ya kofinga na wana eloko zo boma biso wana ya kofinga to ba ko traiter makambu sans ba ingir mais basali likambu au porter reproche sans que ofinga ye à ce moment là de tokokola à ce moment là de tokotonga mboka na biso vidéo de kwa sali eza ya malamu ya conscience pour na éveil patriotique ya mwana yo kabola ya mabe ko kabola te ce bande ko to zo ba ki ba to sala mabe pourquoi pas continuer parce que biso to pesa ma vue parce que biso to kabola ba vidéo na bango yango ba pe ba mo ba tikeza te ba page ba bande ko msu to mona ko ba ngala tala mo ba zo ko mikumisa yo nga sala ke misola nga beta ba 500,000 vies bon ya yo o lo ba nini parce que ba congolais ba lingo tala na ko biloko mo abongo oya buzoba ba ba ola ba fufuna bango ba to sala bango ba otala ngo yo so sala lo ba makamu na bo monto o éveiller conscience ya bato bazo mono neti mutu mo boza normalité de yo ba otala ote ai to fula mais bo fula ba mabe conséquence pe mo gazo kende alors boy bango ndenge to monaka ba papa na biso akala wana ba kuluta biso akala ba vie na biso akala wana ba teka ka mboka ce qui situation to so vivre lelo parce que ba teka ka mboka balinga ko créer Zaïre à l'époque ils l'état de droit te balinga ka balia ka bango moko lelo mboka pe tekami alors te bango pe biso pe na génération
bato ba oya sima biso bano to boti na poto ba ofinga biso ejo bino bo vanda ka na poto mboka na meteka bo sala ani alors loko to sala ba makasi bo na nzoto to sala quelque chose outil oyo ya réseaux sociaux ndela tela biso sa outil moko makasi to mona vidéo moko ya ndeko moko ndia kuna zo chuba mutu mbili mais pour la to moni vidéo na facilement parce que ba Facebook ezali tu es Facebook ezali to to ba vidéo wana to komami to lobby to silike li même ndeko na biso kuna bazala kini ba opende ba moni bo sala ba ope passe ba yisi bino bazo bo mandeko na miso na bino bozota qu'est-ce que Facebook to so mona lelo ki to so mona oka so to so zongone si maseki ok à partir de Facebook to ko telemisa pe ba ndeko bazala kisasa wana mais biso ndeto za na conscience biso ndeto za na conscience ke ndeza boye donc Facebook oyanga na ba ko salela ngo na profit ya mboka donc on va attirer au publier mususu mona otala mi bobitala ba mir na bino omono publier no akamoka boisa zanga tine zanga ti yo mona otine oka ba série na lobe ma série za nini soki ndeno za wana tongande na za ozobelisa mwana nayo ozala lesi boka so yende na za boye soki mwana na zobela na bima na sa vidéo non c'est bon na za be c'est-à-dire na vandi bo na monike parler kimi ezali na lega na sola na bandeko na mais soki ezaki na aki hôpital na ngala za neta hotel to sola na bino alors ndenge pe Congo ezapé la situation ya ezobela donc biso pe ba congolais fallait tous se sentir pe to za bien té so ko za vraiment congolais o se sentir o za bien té ngane na za bandeko na donc na vanda ka lem so bona boyedo na zo ko liate nazo mituna me to sala nini poto to sala ka boy batu mba koma banda to kola to vivaka na pasi ti to zo kono ka boy ba pasi mboka to sala nini mutu mususu mona ye elobele lo mota yanga nazo lobake bandeko na ba komole to changer mentalité na biso makambo yo o to so mona one sika ezaka ba blague boy to meka pe ko zwa makambo o sérieux to mona ka makambo to ka ndengona te alors eloko suna yangi siko na lobela susu kaka ndenge to so mona ba makambo susu biso to mona ngo tina te mais quand même na tina l'importance alors so bo mona na lobela ne bikambo na lobasiko yo ya Facebook c'est parce que na s'inspirer ne loko moko Bible lobiki celui qui est fidèle dans des petites choses le sera dans des grandes. Donc, si vous êtes fidèle, na makambo amikie, na oya mineni, vous êtes fidèle. Si vous êtes fidélité, il y a mineni, vous êtes fidélité. Il y a un moment là, neto biso za na royaume à Belgique, moi na roi, ba bandi déjà ko préparer prince ko, bandi ko préparer déjà na ki royauté depuis à l'école primaire depuis maternelle bazo préparer donc à na droit à BRT o biso to sanga to bosa na yango wana ba préparer mutu donc mutu il faut na makamami ki o la kisaye en fait que ya minene aoye ba dia le roi sala bien ya mikie eza base ya minene a ko sala yango parce que mutu na makamami ki azala amon a ko simete ya minene ba ko kanete pour mutu a changé en été mutu azaka ndenga zaka nke wana ti azokola kala makamna donc mutu amona makama mike mabe ya munene pa mona mabe donc mabe zaka na agité donc ce qui ba peso 1 o mela mutu 1 mukolo 1 million ya o mela pe ka 1 million parce que mabe ezaka mabe zaka jamais pluriel mabe zaka mabe yango bandeko nanga na yesu ko to solo likala bandeko ndenge na solo la ka investigation na sala enquête nga to yo solo na bandeko na yo tala ki na ba Facebook ekomika o mona mtakomi non na so sa nettoyage à Facebook na bomi 1400 amis Facebook on ba pas ça inactif Facebook nga so na bi pourquoi bandeko ba mi la na bi non c'est que likambo ezali alors le roi biso to zali bato yo toza babenga biso ba voix ya ba sans voix na bi tikala memango na etalango na place publique to partager ko na bandeko nanga kande to lobi likama mukela munene ezalaka ti likama ngo zani na yo mona ki bandeko nanga o mo likambo to so mona ya Facebook oyo
amitié oyo tosenganaka oyo osengi to basengi yo eza important parce que bango ndenge totika bamboka na biso toya na bamboko toboti bana pe tokobotaka bana mokili eza kolinga ekoma to ekomi déjà la culture universelle. Donc biso to mona ke amitié za ka botanga kana ye ponza amitié na moto fosa lotanga kana ye classe moko to boza église moko to bo utana ni mboka moko to aboza la mwasi foka mwasi on bo boyi olinga kana na Congo olinga kana na Cameroun nde faza mwasi na yo bo botani ba OK monde eza bongo susute monde komi place boko kutana place boko sala communauté boko yeba ce que simbi parce que mutu boko yeba nene pe boko yeba na banda bozaka bo bébé boko li pe mwa bolingani na bino pete musu boko yeba ne kala na kimpaka boye bolingani pe donc to se sous-estimer te to sala ka teke to mona ngelo kwa de par exemple ba mingba mona na Facebook on dit ah ye nani yango ye na yebe ngaba ndeko wa mi boye bien so komeli na bonjour na répondre au bonjour so na répondre te ce que na monité. Mais ce qui n'a moni n'a qu'à répondre parce que ça minanga na senga que ami toyo senga ngami alors parler na lo banini to kutana na ndeko moi si donc ne to kutana na Facebook to sur là abete ngali sur moi bien ndeko na nga perdu na la na Bruxelles na bateau donc a bateau ba bien on des ama côté moto somba ma misuni na biso à la poto na la Belgique abi natali bo ndeko mo azo benga azo créer azo benga na ye nata ndeko na bo to yeba ni wapi abi oza mina na Facebook abi ça va na mona o kana Facebook olataka bien na mona pe na misu olataka bien yesu ka tuni ndeko wana tantino na tuni ndeko wana bi kombono nani tantino apese kombo abi mais nga ndiyo lobi na ngala la ta bien na mona pe kombo na wana na yebi na on reconnaître yo siko mais na mona kombo na o etila nga ni commentaire ni j'aime pourquoi oyo lo bana bo mosala ngote yo kai tanti na chela yo yuko la ta on déjà bien kuna la ta kana on chelo sous j'aime ba mona ko déjà ndeko na bi place na vandaki abi perdre de ça dans la page na va congolais tout ça compliqué donc à mon aranae photo na nga mona ba publication na tala onka mais la mise à yebisinga et pas yebisanga achela nga po ani na ta de abi achela nga pona mais et pourtant nga ce qu'on le bon mais nga zoka passer mundele tango wa sala Facebook wana tant publication bima acha à côté moko ko aimer commenter na partage acha ngopona donc biso ba congolais ba nation pas mindele bango moko to fana bena mindele mona ke so muta azama mina ye ache mo loko o mona ke mindele o ya chele moi j'ai achele moi commenter et donc ça l'est bien parce que ba biloko biso to zolo ba mso ba ndeko yo ma mnya ko mo loba te na loba na bino bien likama mukena munene za raté muto aza fidèle tina makambo amiki akozala pete fidèle makamba minene so yo ko kata ko apprécier ba ninga na hote ko tshela ba j'aime te ko tshela ba commentaire te muta publier loko no yo ka mo te mo mabe mukolo ko ma ministre okozala peka ministre ya mutema mabe to linga ba tuté po linga ba tuté yango mozo mona même na ba couple na biso tsoko ko linga na te moi si ako ko loba mbalo la tiki tokote mbalo ya ko loba la moi so la tiki tokote o loba la moi no teke ma fille on a tiki toko bimi bien parce que to la culture wana te alors loko na zo linga toko cha culture ya ko lingaka nde kwa za bio komelo za on a ti bien otali vidéo na ngomoni ke côté na sale hero salinga reproche komi côté pe na lobi bien koma o mona na lobi bien mais yezo mona so lobeli ngo ndingende siku da koma Jackson c'est da koma prêtre kiti wana culture wana plutôt yango ezoboma Congo ya koza ko budana ka ko esprit soki ya nina ngoto za weza ki busenzi oto sala wala na loba ki ngobia mukile zo koma na culture moko universelle
donc bato bazolinga bakokana tolongola bamentalité wana ya kibomboka wana tolala oke okoloba na mutu te ke nasepeli na yo okokumisa mutu te tolongola milimu wana miso komona osala 50 ans na poto mais oraisonna loka neti mutu azaka na fin fo kuna ya Équateur donc ochanja na yo te ochanjaka bande ebele na poto mochanja na yo te parce que mundele tosala kana ba mindele atomona ka mundele aloba na mutu ya peso bizu ye bizo ke na ba fete ya misalo mo mundele so lati mona mona ke patron so bano yo la ta bien ala millionnaire aleki yo na rosombo na bilamba no makumisi yo toi tu t'habilles trop bien toi akumisi yo échanger le moteur le ngolo te bizo ko to mona ka moi munde kwa lati a 6 mois saki na ye atia manzoto na ye kitoko nza mapesa ye yo sepelite donc makamoko daye bakate nation na biso soki basala biso na matière nini yanga nazolo ba biso ke bandeko nanga to sala ba effort to luka to bongwana to changer bizaleli biso ba congolais to yeba pe ko sala malamu to yekola ko sala malamu ba yekola ba force ka ba yekola kango ko sala malamu mutu fo yekola ko bude wana ko mutema makasi wana to wala na yango mone memi mboka na biso boye yande na lobai kaka ne bande donc mutema makasi wana memi mboka na biso na mabe parce que toza congolais toza trop mutema makasi na basi na mibali toza trop mutema makasi esika okumisa moninga et o changer le côté le côté la existe ko za faible la existe ko surtout kele ne to ba mona wala surtout kele o surtout kele était okumisi moninga na yo esa mabete alors donc au moni makambo to na zo loboyo na yo sala comme ça au moni ndeka to zo lobake na mutu ce qui borate base ezara tout un problème pour la montée décoller bien la vie alors trop tard ezala na vite trop tard ezala na vite bandeko na trop tard ezala na vite ata ba base na biso na ba pays et créer biso bien te nation na biso bien te mais biso mo to ko sala effort na makamoni oto na bandeko lo ba depuis bandeko to ko sala effort to changer ba mentalité na biso to ko na mentalité pe neti ba mususu to sala cool ba yekola kango ko sala cool ba yekola kango ko sala ba bonne manière ko ba merci ko ba bonjour ba yekola kango. Parce que si ba makambo wana to yebi yango nde ko sala ke lobi mboka na biso za la meilleure nde ko sala ke lobi to kangola mboka na biso ko loba la mutu non elle accepte que oyini mutu ko loba la mutu oui elle accepte que za faible mais to yeba ko loba ko salela ba makambo wana ba ndeko nanga et puis surtout eloko na kozonga na ndeko ya liboso ya kobeta pra c'était eza toza la conscient que bandeko oyo bazobunda ba patriote oyo tozobunda boyi ba pe ko soutenir donc to sali neti na sali mo boye message boye na message wa mutakala wala quand même atako message eza na mosu ndeni te na ba oyo bandeko ba to sala to ko partager to ba côté yana ko se soutenir yango nde ekotombola mboka na biso yango nde ko sala ke mboka na biso ekangolama. Aussi longtemps que tu as la gare, vous allez indifférent, vous allez indifférent, peuple moto, vous allez indifférent. Bande golanga, tote ka mboka na so produit bon, mboka na so pe kango la mati. Parce que le lot de la salle biso face réseaux sociaux, c'est facile pour se communiquer. Parce que surtout moi na Égypte wala ba télémagi parce que bandeko babandeko se communiquer bandeko na bango ya diaspora ou ba se communiquer na bandeko na bango bazaki sur place sur le terrain ba ko ba message ba sa ko exhorter bandeko yango ne sala ke bandeko wana ba telemaki cela fut le même cas na Burkina Faso na Burkina Bemo to no sa de tout temps zaki na réseaux sociaux comment voilà présent ça bo lokwa côté ba ma zaki na ba message mo na ba komi kuna boye yango no mona ke Burkina Faso ba telemi ba se soulever ba chassaki président na ba dictateur na ba
alors pourquoi pe ezala pour na biso mais na lobaki na vidéo moi ça là-bas et le réseau bloqué que biso to se soulever parce que congolais tout ça vraiment la culture moko ya malamu te kat na biso tout ça bena peuple moko neti bana bitike bazanga tata na mama tout ça séparé tout ça soutenir te congolais ba ko soutenir ndeko na ye congolais te congolais lo wa ndeko na ye lo yenda telema yango wala congolais a combataka ndeko na ye congolais jongo zo mona ke banguna ba côté biso facilement banguna ba côté biso facilement pour l'année parce que bazo trouver biso bolingo ça te kat na biso na sali vidéo on a parlé même na politique mais au moins bande comme sauté biso to sangana na intelligence to sangana na pour la nini biso na bande ko aussi longtemps to salara ka ne speaker ke ya rando oyo to salara ngo speaker ki rando oyo mboka na biso pe ekokendaka libela to ko récupérer mboka na biso te si longtemps to salara la barando to récupérer mboka na biso en aucun jour deux photos mais un peu kocha moi mai na vers à 20 na biso to diminuer moi dose wana tous à tolérant congolais tous à tolérant ya ko yoka ndeko ya ko yoka muninga tous à kan expliquer ya ko boudane rien parce que mon dit na so ki idée na bina sa vidéo na bino ma kamuso oh mona tozo loba ya minene wana ezo sala ngo loko te pona parce que na ba makamba mikie toza na base te donc il fallait tout banda na makamba mikie to banda na ko bungisa na ba makamba mo eza na ya mikie tozo mona nga mikie to banda ko bungisa yango tu to réparer ba makamba mikie au moins na mbala mo osala ke ya minene et salema parce que ndaku au moins ba grand ciel wala banda étage ce fondation za mabe bo mati au moins ndaki kwe donc biso bato ba yebi domaine ya bâtiment ba yebi nini ke fondation baso ngo sérieux donc on a ça dans le domaine à bâtiment na bi ke fondation baso ngo sérieux architecte en tous les jours attend la fondation attend vraiment ce boso tia ba barre de fer ya solo à contrôler parce que na likolo kuna Italie société c'est fondation ça makasi na likolo Italie bi ke likolo simba mara na base za assez et logo tout au bout ça la ce qui base des habiletés aussi mat pour libération de ce Lucas ce qui fondement la biso et ça na bien té libération là et vous ala échec total yango bande kuna ngai congolais te ba olinga congolais to longola besui ba tribalisme o to kota nango to ko prononcer mo wana te mais tribalisme c'est ça le malango e bota misisa tout ça net sembla to ke de ba gauche de tribalisme ça existe là to longola yango parce que ça ne sert à rien ngala kama même bande comme ça na poto ça tribal tina nango dani zonga na Congo ki tribalisme no ça nango gani nango ni parce que le yo ozala muluba mungala bamona na bali hollandaise abali allemand siko yo siko tribalisme yani bana boza ba métis siko baza aloba ni ngala muluba tina na boza ala ngote ya na nzoba ke toko tozokomi tozokota na culture universelle de to s'adapter nenge baninga baza ko s'adapter to za la play to longola l'esprit na biso wana ya ko bouder le roi bato tozaka na kine ngosala 30 ans la poto 40 ans la poto nous vivra net tout le monde na Congo au prêtre au grand prêtre au moni bato pesa mbote te oza même na Facebook au bouda no kaka oko kufa kaka bongo ganyaka ne loko moto moni nzoto eza mabele donc en bref makamna yi na ngoto sola yango wana donc kimi zara mabota ba monique ngande ko na bino na tuti bino libaku donc on senga ka bolimbisi donc ndeka na lobaka donc nebiso passer à zotea atea donc pour monta bonga mais il faut pas maloba musa yoka et soyez na rosowana et même un changement donc kimi zala donc to s'abonner kaka ebele na ba site yo et so loba makamu ya mboka to s'abonner massivement vraiment na site zo loba mboka ba chaîne loba mboka to s'abonner ba vidéo ezo conscientiser to partager